Donald Trump alobaki lobi na bazuzi na Miami ete ayebili kambote na bosambisa miboye pona komema mikanda ya sekele la lita na ndako na yesima na bokonzi. Mokonzi ya kala ya Amerika apameli sima na yango bosalili ya bokonzi ya kolekisa ndelo ya mbula matari libosoli ya balandi bayi. USAID ebwaki mbela pona boyokani na baye basalaka mosala bango moko na tina ya komatisa lolenge mbongo na ndenge ya lokumu pe na botosi nyonso ya makele na ekolo Congo Demokratika. Ezalaki na libandela ya bokutani ya yambu bosalamaki na limpati na bayimbola matari ya Amerika na bakili misala na tina ya lotiliki pe botie misolo na misala. Human Rights Watch elobi ekuti mabulu zomi na minei bisika batu mingi bakundama na kishishe sima na bolongui ya batumbuki ba M23 ezali ba vandi ya mboka ba M23 ekangaki pe bomaki kolanda Human Rights Watch.